21h zonga na ndako 20h zonga na ndako tokosenga pena mukwantombolo mwa mai bimisa biso ba transco pona pasi eleki bato bazosenga babelelinga na butu président Gilles belela mukwantombolo yoka biso ekomi 450 biso bimisa 100 tiana na kota changu transport 200 francs bien 300 francs. Merci. Et c'est le peuple d'abord. Par contre, il y a une sala ba œuvre. To sengi tika bilembo. On a véritable sisabiji bilembo. Mwana mboka ya propre. Oto yebi papa na ye, papa Mukishi. Oyebi to yebi mama na ye, mama Marthe Kasalu. Oto yebi pa na bango. To koya kotuna mama Marthe. Tele transport passe. Po bazo benga ngai. Etikali na kende kotoke mama Marthe. Yebisa muko antombolo transport eza passe na cha na kosola ni bato bazotungisa ngai na yango bobi bisebiso ba transport batia 300 francs mukonzi pesa ngai 2 mois ya ministre ya transport na la kisonde basalaka musala ministre ya transport 2 mois na kocha kolongwa zandu kingasanya suka 200 francs na kitisi kolongwa zandu ti Ipen 300 francs. Mboudi 300 francs. Matadikibala 300 francs. Sokuba tuningai. Pona nino saliboy. Le peuple d'abord. IDPS, viva. Ok, mes chers amis. Tokolo bangoyo na conditionnel. Il paraîtrait que. Conditionnel. Il paraîtrait que. Monsieur Kanambe. Dimaki lobi na 10h vers Kiba. Il paraîtrait. Tokende ko vérifier. Na biloko na ye, na basani na ye, na Kiba ye. Ah, na babuti na ye. Alors, biloko nyonso, ba nyama nyonso zali na kinga kati, ebele bazo zonga na zo. Soki okena zo, ezala etikala kina ba makaku bazokoka kurempete nzala mais batie siko ba makaku ya minene awo biloko ebandi kozonga boyi Kabila yaki maboko pamba kozonga maboko pa pamba toyaki na mokili maboko pamba tokozonga maboko pamba lolendo ya nini Kabila yaki na mokili maboko pamba tokozonga maboko pamba Kabila zongi na buti ambula yaki na mokili maboko pamba tokozonga maboko pamba IDPS viva viva Kabila omomi batu pona nini nelozo akeyemo yemoko s'il fallait amema boshapu na mukongo s'il fallait amema na mukongo s'il fallait amema na mukongo sikoyo okeyemo kondenge nini otiki chala mwana wa wapi oyoke loko mabunda liako otikali ndenge nini bino bolo bokosaki Kabila ke biso tokokufa na ye bravo lelo nazopupula nga nataka matere kaka boyi oyebisaki Kabila tokokufa na yo nzela moko siko omate avie yo moko ndenge nini bosha batikali ndenge nini Shadari atikali ndenge nini nemi mulwanya bokende na Kabila nzela mo oye biseto kokota na libulu biso moko pa nzela mo omoni c'est-à-dire baza bakorbiare basali tu Kabila bakunda ye bango batikali papa Kabila omoni makambo na banda koyebisa yo lelo obimi yo moko dollar si etikali na Kinshasa na bakavu est-ce que dollar na Kabila etikali te yango tolobi vanité de vanité azalaki na biloko nyonso osakapare na babiloko nyonso ya mabundu fati yo kaka lelo orgamane etikali te por bapor nyonso etikali te eske bamoni Kabila mati na avion na moto sina rambo na moto eske ake na moto kombate nyonso place nyonso komona moto ya Kabila zwa yango ya komemaka ngai lumbe omoni ke vanité de vanité tout est vanité koboma mutu te l'homme est sacré mutu akoki kolongola mutu na mokili te apart Nzambe
L'homme c'est un investigateur. L'homme c'est un rechercheur. Moutou aza moutou. Pesa ataza liboma. Pesa un respect. Vrai ou faux? Vrai. Pour moutou nyonso. Boma liboma kumona bakokanga. Azana bandeko na ye. Vrai ou faux? Vrai. To pesa valeur na moutou. Dieu nous a doté la capacité de diriger le monde. Vrai ou faux? Vrai. L'univers, l'université, le monde. Apesi muntu ningisa muntu azana mayele aleki na ordinateur parce que muntu ndani manya ordinateur. Vrai ou faux? Vrai. Mais na Congo l'homme est négligé. L'homme est devenu wagous. L'homme est devenu traîner de rue. L'homme est devenu Lukuniste. Maintenant qu'est-ce qu'il faut pour combattre le lukuniste? Il faut qu'il y ait la bolingo, l'amour du prochain. Si on a une chemise, soit chemise mususu, c'est ça l'amour. Mais na Congo, tala yazo tambo la pantalon toboka. Tala l'homme congolais. Ndeko, tosungana. Tosunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mkwa Ntombolo, moi Mai, c'est notre frère. Likambo Mangwe. Oyebia, Barobaka, Mvula wakaleja kaluma kwabo. La pluie, soki mbula ezo ekola kisa mutu nyonso epa na ba. Lelo Kabila makambo ye. Aluki epa na bango te. Azokende Tanzanie. Atikerde. Mais Félix atambule beti akende na limete. Ndeko, to raisonner, to soutenir Mkwa Ntombolo, c'est notre sang. Dieu merci. Koza wapi beta biloko. IDPS viva! Viva! Combattant pesa biso vive longa. Na yebi déjà bozo ko mikimisama parce que banda balobi couvre-feu mais ba combattant musu balobi pourquoi mokonza mboka alobi yango to na décembre. Combattant zali pour intérêt anga na yo. IDPS viva! Viva! Fachiba! Béton! Combattant to yebi so ba surtout maman na biso boteka na ba mapa. Kotambola kana carte na yo à partir ya lelo. Même combattant tambola kana carte parce que to yebi quand même okobenga biso président bakangi ngai tala bopoto binde botumisaka mais tosengi yo tambola ata na karte soki batuni yo olakisi ka soki na karte no ata ya parti tambola nango na poche eza très important IDPS viva parce que lobby chef de l'état Fachi Beto Mkwa Ntombolo azalaki na réunion na ba généraux par rapport ya nini mpona état d'urgence oyo parmi biso tozosenga na Fachi bauti kolobe te état d'urgence ezala parti bakolibere bato parti ya ba 5h mais tosengi na mokonzi ya mboka nde ezobanda parti ya 21h basukisa ata na 4h baluka moyen bato babimaka tosengi ye parce que azali yaya na biso ya liboso mais tobanda kozela information même na 3h parce que po toyeba parce que mokonzi ya mboka esa bango nanu bazwa nanu oyo tobengi badécision ya makasi te bazela ne fiske bapese nanu ne fiske bayeba na bamoyen ya feti oyo moyen ya koluka moyen bato akenda kozwa mwa kwanga mwa lipa esukaka na oyo tobengi na 5h te IDPS viva kombata na koyebisa yo na minute politique ekomi ele kombata na zoka te pesa ngai viva elonga kombata na yebisi yo politique na minute ekomi ele tombolo loboko likolo ganga papa nayebisi bino lobi ezalaki sombela bisakala na ese mobimba lere tozoloba FARDC azwi contrôle oyo tobengaka ya ese mobimba parce que balobi moto akobouge te papa awa bazoyebisa yo badongolo misu bazali tuna bana tiangu lobi bakangi moto aliboma na telefone nayebisa yo na bambongo ya sika ebele na bambongo ya franc congolais ya 20 000 francs na bapalo ya ba 200 nayebisi yo awa na kini eza déjà miné ntango bozoyoka Chadel azoloba ete biso tokoparalyze mboka oyo Kabila ayebisa biso na bino awo soki coalition FCC kashe kufi mboka ekozonga nsima pendant 50 ans combattant tolingi ete permettre basala bouclage mpona kozwa bato ya mabe parce que soki lelo eyindi po soki lelo eyindi mais lelo lobi okoki koya ata na ville te tolingi ete
carte nyonso FCC a préparé qui était pour être tout ça basala oyo tobengi insécurité na ville ya Kinshasa et na ville ya Kinshasa et ba moyen à échouer. IDPS viva viva na ngina lo bango lokola kitete là IDPS viva combattant d'élite ah wana minute oyo tozo benga Fachi Beton l'homme de Bic Rouge azali ko emboîter les pas comme Jésus-Christ de Nazareth parce que nazo ebisa yo oyo tobengi gouverneur ya Katanga azali awo oyo tobengi ya Lualaba et oyo tobengi Mawesh baye awo par rapport à nini opposant oyo azalaki ya Zambie azali awo balobi bakosambisa ye parce que ndenge nini parce que tolandi na oyo tobengi na Zambie bazoloba boye ne fils que kokota kawa basignaki même document na eta kotaki na ndenge ya mafia cop na bango ezalaki na Kabila ba créer oyo tobengi rébellion ba créer des ordres parmi batu na bango bazali na Kinshasa to luka moyen to kende na dialogue to bana tout papa yango na ebisa bino lamuka na FCC bazali eloko moral papa bakosa bino te président Chila ebisa bino lobia botala ndenge bayambaki bango et pas envoyé spécial ya nani nani oyo tobengi mese Tibor ayambi bango 3 personnes oyo tobengi ndeko oyo Nehemi oyo tobengi Muzitu apa Muzitu oyo ndeko Fayulu bayambi bango 3 personnes elakisi ete bazali nzungu moko papa na uti kona na déclaration ya Nehemi Nehemi alobi boye lelo azo démissionner IDPS viva papa nazo ebisa yo na Sénat lobi ezalaki kita tamwe mwamba ba préparer qui était passé na minute oyo bazo jouer au tobengi ba faire courant mais ne fils que lobe zalaki ne fils que tamwe mwamba ba kota huis clos ba luka moya ba ya kokotisela ye oyo tobengi ba pétition ba uti ko signer pour na ye tamwe mwamba ka kotisi oyo tobenga ka bureau conjoint ya muke hein pour ne fils ka contrôler tobengi ba sénateur papa tamwe mwamba zulumbe mwede batana zo kate tamwe mwamba zulumbe mwede awa ba yebisi tamwe mwamba boy tamwamba me na sepeli parce que alobi ngai moko botika ngai na démissionner parce que a sentir ete moto eza koya toyeba tolobakete si de pese ezali machine po otumboli Fachi yokola kona kombata baso na ncho oyo anazo na ngai ezali yebe papa nazo yebisa bino pe perdre kufi na minute oyo kolungwa Nehemi papa mutulokola balongoli kolongo te balongoli merci président bayebisi bino clairement Nehemi na minute oyo aza kolungwa papa mutulokola oyo tobengi ngoi kasage mwana mwasi oyo tozobenga mwana mwasi aza na mama na Chibau soso abwaki maki azwi adame maki na ye moko ande akozana parole akoyebisa biso même yo combattant oyo sokoyoka ye oyo tobengi bazalaki na poids politique na FCC lokola bashadari lokola baminak bangwana balungwe mutu atikali lokola oyo tobenga mutu aza na Chiluwa aza na Chibaungo ikasanji akolobela biso na bino nini awa ya biso yo vanda calme Kabila atiki bango nesanga bona na taba interview yango ikasanji bazotuna ye na media balobi ngo ikasanji Kabila ye wana kei mais bino bokomi ko organiser te Kabila mutatikela biso mukanda papa soko na ndi Jeannette na minute obotala ata na palais du peuple botala Jeannette akomi mawa alobi bino mutu bosali pote bakanga yaya na ngai papa kobosana te toyebaki Kabila azalaki na bacorbillard wana bakenda bazwa baprésident batiki bango na libulu corbillard ezongi mpo na kozwa mutu mosu papa yango nazoyebisa yo dossier ya désespère etelemi papa oyo tobengi bamembre ya CPI baza na ville ya Kinshasa balobi tous les procès oyo ya bamassacre oyo bato basala na régime oyo papa etelemi na ndenge kosakana te bouti kolanda bino moko toyebisaki bino Jatini Ngobila amata kita yaye musala umukama te biso totindaki na affaire ya Yumbi komata na soka te est-ce que biso totindaki na affaire ya Yumbi na minute oyo toyebisi bino politique ekomi ele awa mikolo oyo tobengi babukumese nyonso ya FCC bakomi kokima babiro awa na yebisi yo babukumese nyonso ya FCC bakomi kokima babiro yango toyebisi yo kobanga te combattant on se néglige te parce que na minute oyo tozo remplacer babukumese na biso nyonso toyebisa bino cette fois-ci awa d'ici bientôt flash informateur azobima sur le terrain yango bayebisi Lukamba il démissionna déjà
soko démissionné te bisi kozali okozwa Chikumbuji en désordre. Papa, Chikumbuji salisa yango parce que na minute yo faut pe o aider ba soda tamba kita na cité na yo. Papa, omoni muto yo otali zolo na ye ezo comparer na yo te poto ebisa ki bango ba somba de ba glace. Baluka moye ba finaka zolo parce que biso ba congolais to yebani na ba zolo. Mais soko omoni muto aza compliqué to yebiso yebisa ba mila oyo tolobaka njoko olobi o ndeko avandaka azali njoko etu voilà. Papa na yebisi bino militaire atunyo ekumbororo nimbororo apa njokwe papa na yebisi bino na minute oyo place ozali na cité bato bakomi obanga mais toyebi bien tokolokota bango lokola maye yaya nazoyebisa yo oyo tobengi Maweja Junes nauti kolanda na Kasai Oriental merci na Maweja Junes na ndenge oloneli bandeko na biso ya Kasai Oriental oloneli bango bilanga parce que babanda kolela système oya chime na minute ongo ekasanji aloni oyo tobengi masaka Maweja Junes moikasanji azali doki munene papa na yebisi bino molimo moikasanji ekoteli ngai nasengi mpe ebima na munoko na ngai biso tozosoutenir Maweja Junes na minute oyo kitoko papa na yebisi bino na minute oyo bozala calme parce que Fatou Beton l'homme de Bic Rouge alobi ba congolais nyonso toya na mesa moko po ete tosangana po ete mboka avancé yango Holandi awa tozoloba ba parti ebele na FCC bazoya po na union sacrée yango mikolo bola na même na sai ya zobelela alobi union sacrée yango tozote combattant nazoka te union sacrée yango tozote soko koti na union sacrée te otikali libanda libela merci combattant pour la longa ina souka Mettez le président, merci Maboko Makati papa. J'appelle ça information. Autant moi, j'arrive à la Maboko Boité. IDPS viva! IDPS viva! IDPS viva! Bonjour les sous papa Nangaï. En tout cas, na lisusu na sengolelo kokutana na yo. Slogan oyo to mesana nango ezaka ya Fatou Beton boite. Puisque la muka F soso batunyo surtout wana ba meki kotombola beton bakokite bango nyonso tout la musi yaza. Fatou Beton. Mukishibe. Mukontombolu be. Mama ibe. Le grand esprit be. Fatou Beton. Yaya. Biso muto tellement na distraction yeba que il faut tomber la fatigue mon pépé atika kasamba zolo ba makambo bien fatia zolo bate RTNC bazolo bate o ba presse ni banini bazolo bate ko nde toyaka to tombo la fatigue to komi otindika puisque yo so éviter so continue na bureau ya Félix ko bimoso bimoko mona na mi wana ba komi fatigue Siko beton wana baluka kango na présidence. Ba yebisa président J. Yebisa ba papa matinée wana ezalaka na esengo maka. Répondre beton balandaka. Mukontombole moko lobaka J na lobité. Nazolinga na yo ka J. Alors qu'on a la distraction te. C'est à nous la victoire. Na yebité information bon c'est dans Fatou Beton. Yoka. Sénat, wana siko na Sénat puisque photo banda information oyo zoluka. Alexis Tambwe Mwamba promet de démissionner. C'était au cours de la semaine de clôture de la session ordinaire de septembre, le mardi 15 2020. Dans son discours, lui-même, puisque Bocholanda a démenti Rangou, mais lui-même, discours, ce qu'on 8 ans, comme on a le discours, il y a Tambwe Mwamba. Pas sali le 15, c'est un certain mardi. A sali discours, Moko, Liboso, à sénateur. Yé Moko à l'Obini. Donc, Tambwe Mwamba, dans son discours, il a promis de démissionner dès la réception de la pétition contre lui et son bureau. Selon certains sénateurs, la pétition aurait déjà réuni plus de 70 signatures. Sénateur, on a ma bouche. Mango Bazalaka 108 plus Hippolyte Kanambe va commissaire NF.
osalisa biso badeba bomoni ya kabila afandi na sénat mais kende oyebisaka namba ya asiege na sénat bongo yango oyo bato basalaki badeba na télévision oyo kabila ye wana na sénat toujours papa mais bakende na kolwezi et puis pour votre information bauti opesanga information ya ambassade ya Kiba en République démocratique du Congo Fachibe yoka yango puisque awa l'air toyebisaka bino makambu bino bomonaka nde toyaka kobeta masano en coulisses. L'ambassade de Kiba en Kinshasa vient d'accorder un visa long de séjour à Hippolyte Kanambe. C'est le début d'un exil. Betela Chilombo Maboko Makasi. Sinon, Ayebisa Kibinawa, Eza allait sans retour. Au monde, Sikoyo Kanambe na République, na Kinshasa. Lobio Landite, Bacho Kanga l'un des Kabila na aéroport. Alingia Kende na ba bien. Puisque Ndenge Zana Kabila, Aza Mouto, Aza Kosala ba mafia belé. À travers même le gouverneur Jacques na Otobengi Richard. Richard a part en nous ko soulever drapeau ya Kata Katanga. Aza pe cité na mambotali minéré. Donc bongo nyo surtout ya minéré, ezala même ba minéré bango bazo sangisango, bazo kende ko pesa banque moko o Kabila ya bénéficiaka. Yango il faut comprendre lobby. Lobby ba pesi biso information boy. Un avion Illichim intercepté avec des biens. Hein, notamment une voiture pièce rare. Bugatti plusieurs. Bugatti, bon, Bugatti cela veut dire marque à voiture. Balobi c'est pièce rare. Yamana mutoyemba que ingratitude chalamwana. Donc mamana. Kanamba ya Solandi Moïse na discours na ya lenja lobi na taliba mususu ndenge bazoya na ba bot na ba lipapa. Mais yoka lelo Kabila za na pièce rare. Oh, il fallait qu'il déplace Yazali, Yoka. Bugatti et plusieurs objets comme montres de luxe et autres biens de grande valeur. Donc, Ezali allait sans retour. Puisqu'il faut bien comprendre que dans l'entretemps, Makambo Tebisa Kibino et Koki, un proche de... Voilà. Et puis l'un des proches, on a Ebisa Kibino, on a l'ingaki Akima Kishasa. Akende ko rejoindre na Babilo Koana, soit combo na puisque biso toza pièce contre pièce. Monsieur Pascal Nyembo. Fachibe. Pascal Nyembo akei lobby, ba monika na aéroport monsieur Yaka. Ozo kende wa? Ote nde sabo ifona memela Hippolyte Kanambe ba bien na ba bien sali nde ba kangia pio bataille na kati. Voiture de luxe, pièce rare. Naba montre à valeur, naba biloko mususu. Na kati kuna. Nde batali messieurs, la ki sabiso ordre présidentiel. Puisque na sina ebisibino. Awa tous les classiques. Basi ba pesi même information na DGM. Ya wana ebisaki bino. Mike Kamer a salaki RFT, ya kozwa même américain pour déposer bango na DGM. C'est pour vous dire que pour le moment, Kassik mon côté à FCC à Kobima. Bref, tangible, Nenen Koul, les lois Zawa. Zolamba Foufou, le rôle à Maboun. Au moins, Maboun a commis qu'on s'occupait de Bassani. Bassani, alors, il va travailler une chose. Va travailler une chose, Bengani Bango. Il y a un autre Sakabino. Parce que la machine à politique. Bango Balongoli, Jamaka Kabunda Kaboun. Mais Bisso, Tolongoli, Mabunda, Nabiro, Nayemobi. Fatime. 7000 militaires déployés à Kolosi pour sécuriser la fuite de Hippolyte Kanambe. Ça sent très mal. C'est ça. 622. Donc, Nabanda Koyeb Sabino, mais c'est Hippolyte Kanambe, Soso Abona. Kabila, lobby sénateur, Mongo a confirmé que notre moyen de Moutunabiso accueilli. Moyen sont exactés. Mais lobby déjà, va suspendre. Et puis pour votre information, guerre est un yango moko na kati ya Otobengi F-Soso. Puisque F-Soso to Sarabino, Chilombo Béton. Donc cela veut dire Fati, champion du Congo. Azui la Mouka, Azui FCC, Abeti Bango Kindobi. On a moni Martin Foyou. Otoye, on a Ebisa Kibino, vice-secrétaire ya ONI, secrétaire général ya ONI, Madame Amida Mohamed. Allo Bakini. Il n'y a pas aucune crise en République démocratique du Congo. Mais Bango Bania Kimbongo. Puisque Fatih, vous devez savoir une chose. Il y a une vision à peuple. Au comprendre que à lobby que non,
namoni que coalition moyenne continue en Wesate. Puisque ça, na autobengi na objectif ya ba individu. Yo banda oyebisa biso Kingakati. Comment ça fait que Kingakati place sa puissance ya Kabila? Kabila longwe wana akekolozi. Kingakati atiki Kingakati obinonyo surtout wabanda. Kingakati, merci pour ça. Kabila Kingakati. Atiki Kingakati akekolozi. Okende ko visiter kuna. Kulia maboki. Nako naje. Mutra sherina. Naje la Kinga. Donc ah Fatia beti bango kao debout. Mwana muki shazala kaka muki shi papa. Félix aye pona ko sauver mboka. Siko vi ke bato bazala ki tout autour na ye bazala ki ba miibi ba msusu balingi ba bomaye. Yangwana mona ki jida alinga boma Jésus mais yende muto akufa liboso ya Jésus. Toujours na kati actualité politique. Nord Kivu, 3 rebelles ADF tués et des armes récupérées par l'armée à Beni. Les FCC en guerre interne, ils ont fait une lettre à leur autorité immorale en les demandant la démission de toute coordination. De Ebsakibino, Kabila salaire, Niki Anglais Alobani, Aloba Boé, Kabila soit dans la majorité de Kogomisaye. Alors pour le moment, il faut bien comprendre. Awa tozana posa Kabila lisusuté tozana posa Kende Fatia sala musala lolenge longobani yango yoki alobi cash mupanzi koto mupanzi le mien affaire au Kabila linga sala fala loba je prends congé de FCC le col à Mobutu aloba eza boyete doyen alors OK na yo peut-être toko comprendre mais vu katingama toujours ko battre Fati ko sala ba kabal pona ko boma Fati yango no comprendre Chilombo pe alobi aza pena donc il conseille tout d'abord tribunal pénal international. Il y a un Sibino, Bamaramno surtout il y a des crimes et bandits déjà. Yumbi et bandits, comme on a sa poune et Togoki déjà. Alors pendant que Kochité, la population de Tanganyika demande la sécurité de notre frontière. Donc la frontière de Kavivira. Et ils se demandent pourquoi notre frontière avec Burundi est bloquée. Tandis que la frontière il y a Otobengi, RDC na Tanzanie est ouverte. Il faut comprendre le Rwanda. Bande kwa Tanganyika puisque bango balanda biso balobi bolobela biso. Frontière na biso mususu eza sécurisé. Alors to moni côté mususu ya frontière ya RDC na Tanzanie yango eza polele. Alors côté ya biso ya RDC na Burundi eza bloqué. Même ceux qui eza pona ba raison Covid. Alors pourquoi pas peine na Tanzanie. Alors basaba les alliés. Yango na lobby baza kosenga ete ba frontière yo surtout ya côté ya Tanganyika eza la mieux sécurisée. Jean-Pierre Lacroix à l'est. Jean-Pierre Lacroix a un musala naye puisque y a ça muto kimia. À lobby naza ko déployer autobengi ba soda sikoyo puisque yemo ko akutina na autobengi na Iziro. Déjà Fati a sali déjà musala sécurité ezakuna peuple azana kimia. Alors Jean-Pierre Lacroix a lobby que non ngape nazo ya ko déployer batuna ngai ba sécuriser population puisque tozo ya na vision ya Mukontombolo Mukishi. Toujours dans la actualité politique, à retenir. Ne touchez pas na Kachine au Bakomi, musée Laurent Désiré. Kachine wana kosomba te bolandi Mukontombolo moko lobby, il faut te la couvre-feu. Alors couvre-feu wana yo habité. Ça a été toujours pendant la fête que les enfants de Dieu ont été tirés boto boté. Alors azako bangela yo, azako batela yo. Mais mesure mususu ya ba air yo moko talela ye. Voilà. Talela yo wana c'est le président de la République. Na ba fête abonde ba luka ba sala ba kabal. Alors il faut comprendre ndenge ye moko lobby, il faut l'entendre Mukontombolo ndenge azoloba. Alors ngana pesi yonde otobengi briefing. Omoni Kachine ya obakomi musée. La fondation musée Laurent Désiré Kosimba Yangote Jeannette Azolia Ngombo na Rwanda est empoisonné pour ya koboma ba Congolais na kati ya République démocratique du Congo. Jeannette Kabila. Donc bino bobenga ke Jeannette kombo na ye ana katukura. Kashina na bino uti Rwanda. Kashina na bino uti Rwanda. Tokolata ngote. Oya Jeannette Kabila. Biso tokolata kashina na biso mi bale 500. O mazo taka mi bale 500. Donc ana katukura. O bino bobenga Jeannette Kabila. Kombo na eza an katukura. Ana katakura. Katukura. Kaputula. Azwi mbongo na aye, azwi Kachine ya Rwanda empoisonné pour baya nango boye ba komi musée Laurent Désiré.
donc ana katukura azwi yango po bapesa bakongole ani kaputula tosepeli te ani kaputula tosepeli te na bakashi na oyeli biso tokolata oyo ya biso ya mibale 500 nde tolobi boye bana kini tala oyo koya kolata kashi na